Nabosolo, l'État azalaka au milieu du village. Natikala koyoka te population baye na bureau na ngai bazolela kuna masasi ezobeta bazoboma bato bakuluna bakoteli biso na bandaku totikala koyoka te. Biso tolandaka ba rumeur te. Tozalaka na besoin ya ba preuve. Soki ba preuve ezali tokomona population ko se soulever. Jusqu'à présent na mona na te population na ngai ba se soulever contre ba substitution o ezoko circuler. Merci Matondo Natolio, monsieur le journaliste. Ngai kombo na ngai Nginjima Kinda Eli, chef du quartier adjoint quartier Ngalema Bar Indi. Nga nazali chef nazali ko gérer mawawa bana na bana banana kikobo nzaki mwena passager. Administration était biso balobi la terre et les sous-sols appartient à l'État. Matière ya mabele est en administration. Selon l'administration à commune en Sélé, basala déjà découpage. Biso, tu travailles dans Ngwaïlou, tu travailles dans Jampi, tu as dit que gérance y a un village local la banana, kikobo, kitaki, nzaki mwena, bangonde basala qui na responsabilité na yango. Selon l'administration na biso. Alors, biso l'administration na biso, tu as dit que malamu ete, tu as soukati na passager. Direction ya nzaki mwenda wana nde kaboli biso na quartier passager. Donc nakosenga vraiment l'état tia ba mise au point na likamboyo parce que nyonso eza na mikanda. Donc soki balingi ba changer ba archive esengeli balakisa biso ba épreuve oyo et comme ma administration na ko partager les deux camps. Bon, nakopesa raison eza vraiment trop dur. Mais tous les gens Mikanda ezali, Mikanda est en commune, Mikanda est en administration, au niveau de la commune ezali, il y a décentralisation, l'État landaka. Partout, Mikanda est en carte mindelu, même Congo, les lois sont configurées na carte na biso ya Congo en Afrique, et ça grâce à Mikanda. Belge Kataki, mais Mikanda est tikala. Mikanda est aussi la frontière na biso à la protéger. Donc pour la koloba ba jalelo ko sala ba débat tous on a besoin de Mikanda et loba parce que ko kamba ya ba village wane bandi lelo te na bosolo l'État azalaka au milieu du village natikala koyoka te population baye na bureau na ngai bazolela kuna masasi ezobeta bazoboma bato bakuluna bakoteli biso na bandaku totikala koyoka te biso tolandaka ba rumeur te tozalaka na besoin ya ba preuve soki ba preuve ezali tokomona la population ko se soulever. Jusqu'à présent, la population na ngai ba se soulever contre ba substitution o ezoko circuler.